Nous regardé pas élevé souvenir, ma souvenir est belé. Balandi émission parlons-en o esale maka mingi mingi na mwana mboka Eveline Likunda o boyebi na chaîne abino se moko o bolingaka mingi de Mbanza London TV o eza mingi mingi na ye moko le boss de Brino l'original depuis Londres on a Pesio Mbote pena sengi na bafad na nganyo sobo s'abonner massivement pour ne serez pas dessus car le lenge boyebi na fiche bozo mona na simona nga arbe toza na matanga to na sangamawa to bungusaki ya biso maman Eveline Kamon Lopez, une grande journaliste au Boyebaka Otaki Kokufa, le Londe Bembena Ezo Kende, Nzoto Nezo Kende Ko Kundama na Nécropole, si je ne me trompe pas. Voilà, Tozali Awaboye et Belé, il y a des artistes qui sont venus nous rendre visite, il y a des gens vraiment. Tozana Sangama Makasi, Tozole la Yabisondeko, Bokomona Batu Tokozwa Bango Bakolo Baba souvenir na yo Batikali Nango, Pona Kamon Lopez, Bokomona. C'est ça mon thème, pas c'est ça mon thème. Mais on s'est manifesté quand jour nous avons donc paix à son âme, que son âme repose en paix. De bon tamaka, après tout ça la vie, après tout le faire. Donc il y a qu'elle déjà précédé Bissot, merci beaucoup. Merci. Organisation et l'équipe. Non, organisation vraiment carré. Organisation vraiment carré. Merci d'avoir la donné à Moumba. Chamberton, donc nous sommes carré. Merci de la Chamberton dans ma et puis Charlie Prince dans la coordination. Mon ami Virginie Mamanga, Gisèle Fouy, Banana, Nadine Silbo, Bakomba Potongo, Balisha Koko, Bamotouana donc Namoni Bela Batunyoso. Donc organisation dans ma case et puis classe et ça. E la buona di butta Mokimbaia. Kamata, Olia yango binobanso, izali nzoto ya ngai.
biso poza moko ya journaliste oyebani mingi tosiko tobe kososa na Canal Plus ozape moko afanda mingi na Evelyne Kamo Lopez nini lokola ya souvenir obo retenir pour na ndeko na biso ati kokufa. Nazo garder pas éveillé souvenir, bah souvenir est belé. Moi la moro a un problème là ma touté, elle dit toujours la vérité. Moi la moro a sekaka mingi, moi la moro en fait on a eu bien na marambu nyonso a norobenga pe nazo bengaye. Donc c'est vraiment quelqu'un au azagi a mutema munene surtout ba vérité, azagi na ba vérité au saranate. Mais le plus grand de souvenir est ali nde to anokuta na émission ya Koufi o bandero sala na CBS Option des Stars. Donc il y a succès danga ngam na nosa émission wana tant na zuma ba problème na musala na préféré na qui déplace mususu yende ba tiaki pour remplacer nga ponga nosa dimanche ya sala samedi tant na kei ba juillet ba tieye et sika na sala. Alors so to okuta na ye et bah zara le roi to c'est chambre entre biso ah eve émission là au matisi yango niveau na tikago matisi ye pas le baté yo to ayi danger na kuna luka luka donc on riait to banako se kato se pela donc liwana e sali passe mingi na mutema je garde d'elle une femme vraiment ya mutema munene une femme qui dit toujours la vérité. Doudou Moutiri. Oui maman Mbote. Voilà sango mal. Très bien. Ah, tozana matanga yande kona biso journaliste Kamo Lopez papa ba souvenir nini ya malamu o yo tikalaki na ngompo na ndeko na biso auti kokufa. Evelyne accueil, Evelyne gentillesse, Evelyne vérité. Donc so likamboza a bang raté pour les. Donc a outa pe na chaîne na biso CTV avant qu'il ne marche mususu. Donc ça dinga passe. Na ko gati. Ba mutoke modo mutoke ya ba passi quoi, avec émotion. Oh bino presse bo prévoir nini na liwana e pona libota pona bandeko ba libota ba maman oza enveloppe maman il faut to pesa moi coach ça ça maman oza moi enveloppe na so presse ouais ça d'abord na pesi ba bonjour et pas ba tout na monde ba ta la biso donc ça d'abord mawa tous on a souci moko boye yango to e awa to partager souci wana entre nous moni ba star bazalaki awa bandeko na biso ba to belé. Donc yango moni ke toza awa donc tokoti ke Evelyne Kamo te Evelyne Kamo zaki moko o ya biso c'est-à-dire que azaki na bolingo nga na zo se souvenir sous émission mona yaka suka boye avant eve kufa na koma presque na suka émission mais eve a créé là moi tableau donc ba bien fait wana c'est-à-dire que azaki na bolingo azaki pe mutu ya rando te azaki mutani ni te mais soko yeli mabe ayepe mabe. Donc, ça vraiment a bon souvenir malgré les autres comme mutu soit koufi, ça mutu malamu non. Et veut vraiment te partager qui va bon moment. Il y a un moment qui est au kati ba marambe belé to sala, to yebembe veut to l'élever, to partager na famille biologique na donc il y a un moment to za awa. eloko ya liboso etindinga Evelyne aza ndeko mpa na ngai Evelyne eza te kaka lelo nde nayebi Evelyne naloba kobanda ya Evelyne ezalaki na biso Evelyne tobandi na ye ba 2004 ya yo kokuta biso biso 2004 2005 2005 nasali na Evelyne na nzondo na raga plus tinga na ye kokende raga avant na kende Congo avant lelo nakoma na politique un jour na ba plateau je crois na yebisa bino na simbaka pe micro donc eza pasi Evelyne akufi omoni liwa c'est vrai biso surtout okufaka un jour mais ezala na bato mosusu soki bayebi so akufi okoki komona ke non donc ocomprendre que non akufi mais Evelyne je ne pouvais même pas m'attendre donc naloba avant abanda condition oyo ememi eti na liwa akomelaki nga ntango ayoki ke naza awa tosololi na ye na Facebook na Messenger plusieurs fois esalinga mpasi ya koyoka mbala moko nazongi donc nouvelle moko surprenante que Evelyne akufi. Alors malgré ba multiples tâches nanga je me suis dit nakokanga motema te que Evelyne alali na yata ko s'incliner devant depuis nae. C'est pourquoi je me suis sacrifiée dans le but que non na ya quand même. Quand bien même le lundi à vendredi tu es bien mobilisé sauté dans le conseil des ministres mais je me suis excusée dans le but na otikate et bien Evelyne qui est débrouillée il faut na ya nga mokope na s'incliner na pesa e ba hommage ya suka.